Il est là, l'honorable diacre Kalonji. Azali awa motona lokumu mosungi Kalonji. Docteur Kalonji. Monganga Kalonji. Acclamez très fort pour lui. Beita maboko makasi mpona ye. Le travail qu'il a abattu est énorme. Mosalo ya sali ezali monene. Et Dieu lui rendra au centuple. Pe nzambe akozongisela ye na mokama. Bato bazogangawa, ebele bazolelawa, oelumbe moko, azongindako. Bato bazogangawa, ebele bazolelawa, oelumbe moko, azongindako. Tongo ya lelo lokola batongo nyonso te telefone eleli Papa Kalonji donnez-moi l'argent, je vous remettrai le bâtiment. Wana nde maloba tomesana kikoyoka na monoko na ye elwaki da ye Otiki biso na passion yo Kalonji wetuwe kasi elija na motema tokokutana kuna na mboka nke kasi lokola batuwe motema pasi motema pasi oteke biso kapasi na mitema elope akeya pasi na mitema kasi misala na ye ebila ye Papa Kalonji bolwadi kema yo Jijila mwadi oyo amunda mutai kaputa Bisonji bipwekela munda Papa Kalonji papa wani Jamba kukumpa moi Nashae Sami mufiji wajitalala Wesha jitalala mumyoi Wachisha mukaji mukamba Kama bana banshia yo Musuka wema wikisha nektalala Sami wa waname Akwa kitila yo Bato bazoga ngawa Ebele bazole lawa Elumbe moko Azongindako Salisa beto Zambe ya Luzolo Naba pasi yayi Mumele ndave Oele kipasi Kokabwana na moto Yo lingaka kasi utana mabele Yoko zonga na mabele Liwayo zali pepo Komi mabiso na mboka elaka Bato bazoganga ye Akikupi mapele na tata o Kuikizi ekuni ami Yesue Olenda na tazitu Yamipe Consolation nanga mokolo na kokutana na yo Na makolo na tata Pasteur Barouti aleli un de ses soldats est parti Papa Kalonji na biso yo Tu as tellement servi l'Éternel ton Dieu Que tes bonnes œuvres te suivent jamais Papa Kalonji
Ce n'est pas un adieu, mais c'est un au revoir. Que toutes les bonnes œuvres que tu as accomplies pour son œuvre puissent te suivre. Et que Dieu te bénisse. Pasteur Moussendo, Pasteur Paul Lembo, Pasteur Carlos, toute l'église et toute la communauté du message plairont tous au Papa Kalonji. ezali kaka mobembo. L'un de ces 4 matins tokomonana lisusu papai. Là tu seras jeune de l'autre côté de la rive. bazokangawa ani akopekisa yaya baobakwe ayeyo tala bazokangawa mitema ezoki azongi na ye azongi ndako. Papa Kalonji, mon conseiller, Papa Kalonji, l'ami de tout le monde. Et si Kaya Feti, Yozanga Kate, et si Kaya Matanga, Yozanga Kate, toujours proche des autres, prêt à se sacrifier et à conseiller, banana et nyonso, Tolelio papa, Ola muna yo nyonso, elanda yo. Jésus-Christ t'a vaincu. Oh. Si ce tabernacle est détruit, nous en avons un qui nous attend au-delà. Celui qui a la vie éternelle ne meurt jamais, 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 jamais. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Les vivants en Christ seront changés en un clin d'œil. Nous irons dans les airs à la rencontre de l'époux. Nous irons dans les airs sur les nuées. Alléluia. Oh chrétiens, réveillons-nous. Nous avons une promesse, celle de ressusciter premièrement. Et aussi celle de changer en un clin d'œil. Alors consolez-vous par ces paroles. Les morts ne sont pas morts, ils sont vivants en Christ. Alléluia. Lole sali bisikoyo tokomona lisusu liwate liwa wetimidaka biso te po toyebi yo malamu liwa osana yo kaka nzela esungaka biso tokatisa ngambo mosusu yesu yo nde opesaki yo nde oswiswa lokumu
la maladie. Et quand s'approche la mort, il est toujours un ami. Ami, quand je passe la vallée, il m'aide et m'encourage.